Ozani to moni lelo a maman na ngai. Debite président nanga. Kimia na yo no vandi wana. Baba na bitenjo yo yela biso pesa bango ba pouvoir otani ba mo nommer me bato. Leo wanda ko sala ba attaque awa. Bato non nommer sauter. Ngana matela Lucien, maman de Lucien, Azaki l'un des combattants tono bundani à Paris. Le gars a yebi dette à zone à banque na SL. Pas qu'ils ont député kuna mais pas katayi. Mais là comment faut le bakachou ba yo mona kabuya. Faut ça coûte contre bakabouya. Yo mo pesa pour vraiment commissaire bango pour pas sommer les années na mon trop tard na kini ou bien ba na semo bi goudir. Tu vois goudir bien tu vas tard na kini boui. Ah bah troisième au huitième journal. Pour même chose au système pour aujourd'hui on est lié qu'il faut au matin aux 5 mais jusqu'au 4 est-ce qu'on maintenant bah tu moi que moi un mot qu'on a gardé histoire moi tout qui a découvert le bien qui a tiré le monde bah tu sais qui va te pour nous moi tout ce qu'on pas qui tu sais que nous c'est inasuka wana sikobol comme que il va le tirer là moi et ça n'engage ba mission bazali yo papa tumoko oti kaba été OK to boyeza parlement noble parlement pe ba tu pe ba bundaka parlement pe abo ki la pe mutumbaso parlement pe ba sala pe likene ba tout le monde na Congo wana pour ali reso kino de kunanga ekende mabe makasi 350 milliards et bungi kaboye bungi to le bila ngote to tika ko kaboye kinde kaboye mais non mais boye ba que non papa moi le baki awa ba mouvancier ba kimaki à l'époque il y avait pas TikTok. Bata kabila ba kimaki msu batika pour balimbisa bango parce que le logo to côté poko TikTok ezali ba misu tout le monde na ba centre commercial to banda ko sila na bango parce que les gens wana batu wana maman les gifs je te dis la vérité bango bazo yibate parce que les gens wana bazo piller na préféré na moyibi ke mutazo piller bazo piller ko pour babi sous le congolais ko ba côté tina kati na bazo yiba bon pour la besoin ko même ko or wana ba minyanse et c'est ko mon étu fleuve Congo et kauka piou après ba keim te mangé c'est pays le même la ni même nani oyo soba o so voyez oyo prétendant qu'il nous avait fait des études ici en Belgique tandis qu'il n'a pas fait la même étude. Il fouillait même l'école papa n'a pas eu n'ambongo lelo tomato sino même Elon Musk ya Congo papa Bemba moni na moni j'appelle Bemba albi même embouteillage à Congo wana mutamo tsango za kabila mtati tala niveau ya ministre na bino tala niveau maintenant qu'on peut être pour soutenir batwana mais que non président nanga na biso pour paiement na wana et puis si bato mutu makasi attaquer on peut me attaquer le attaquer mais c'est pas pouvoir toujours mata awa toujours le bas le autres attaquer yomo basuma munoko le mo mata ba mo le bas et bien ba changer ba Congo même si comment ba boboliko mais si comment ba aigle jaune basaka ba tebele awa c'est pour ça mais moi j'ai besoin que nous messieurs nanga là vous êtes il faut attaquer na wewe ko kile ukalemia na musika papa na ngai yaka kisangani ngana mutaba Congo moi je na ba Congo toujours la yo soyez même na mandala to tandelo mandala la boy o kota ndenge maboy ko to bunda le ko le monde de on to bunda te papa kota yaka au libérer biso peuple biso monsto se libérer je pense qu'on dit souvent que le peuple se libère là on se libère biso fait to se libérer après to bazi attaque na batwana ngai pona no semine lo ngala koma na mutananga oya moni ça l'est passé avant on a Paris 17e mawa na boulevard ni côté après de la justice oye o lukangai moi bato mun boluka ba piro wana bobe sanu ba mbo pamba biso sikofona bo lukane biso vo lukane biso pour se to finga la mabeme et muteti piro boluka la 4 millions ba una moni mbo mamukie ba voulez ba tata ba 20 millions bon parce que biso so ça ni citoyen les plus chers du monde. On peut venir on peut faire moni au Bénin. On fait mon mitema. Ça veut dire que tu as un salaire pour te passer à la cana, à la soso. Oui, c'est je te dirige moi. Christian, ce qui est dit, capacité de moi à l'équipe sur la panel là. À l'équipe sur la panel là. Franchement.
Mais Chris, pour toi, c'est pourquoi tu es en train de te plaindre. Vous êtes des patriotes, vous êtes faits pour la... Non, on a posité. Maintenant, on a dit non. En fait, Noble, ce n'est pas ça le problème. Le problème est que, juste en dehors, on lève des gens qui ont signalé live, Yango, ils ont aussi la bongo. Tout ce qu'on a dit, les gars, avec filtré, ce qu'on a signalé live, ils ont la bongo. Commenter na omona. Nathaniel Binokutu, na ceux qui Christiana Tshisekedi, boka été natangaki. Oui, on avait entendu. Bon, ngana ina lo baboy po et comme akara tourna ngekata na raka. Na lo ba vite fait na kiti na. Live ngo pendeza buza mama na kilo moko na ebisa bido. Bando kasi bo tapoter na no ebo sécuriser. Bo tapoter na. Les commentaires. Voilà. Donc maman na ngai de ferme les commentaires, demande à tout le monde de tapoter. Je ferme les commentaires, c'est déjà fait. Maman les guide. Maman les guide. Oui maman. Oui maman. Ngai naza na ngai bref so la sisika koloba so ke dérange te mona maman kitsanga parce que avi na ngai boza la batte bele ba contraire na nga. Ah, il y a par hasard azali, ezanga raté so pembe. Yemo kokolo panel oyo. Loko azaka na pe position ye ba raté. Ye pe na peut-être à hôtel mais nga je m'en fous na ye, mais nga na oloba boye. Naza na yoko noble. Na lelo na otake ka yo. Ngai ba changer nga de akombo. Comme na nga sika yango yo. Maman Eliane nanga la rwandaise. Nandima ba côté wana parce que apparemment so za congolais ba onmonelo mingi so na komi rwandaise ba no banganga ya mama yo ti lo ba position na ngate no be tika kana na lo bongsa ba fil da di so la na mama nzwali awe biso position tina tika ba bongsa fil di de na ngai to ya ko ya suka basele pamba ngana lo baboye bazo konza biso na nko bazo konza biso na nkanya bakoba ngala balobaka na nkanya na nko Félix a osala ndenga lingi na baka na batu ke to ana problème na mwana moko aza trisonomie bano na trisonomie bato apoto boyebi bana na bazaka trop capricieux bana wana basala o motema na bango lingi yo mutoboko la kaye il faut kota na ba jeune na ye so kota na ba jeune na ye te boko passer journée mobimba ya mal à l'aise ndenge Félix azoke na biso yango o sekanga Félix azoke na biso bongo alors peuple congolais Maya régie des yeux comment déjà ya kobeba. Ato meli yango te olambela yango osukola nango. Peuple aza ya kolemba, peuple alembi, peuple azali na ye endormi. Félix azoke na biso ngwaku. Diaspora nyonso epai bozali boko akozwa makambo na maboko. Soki to vandi kaka boye, tozela kaka Kinshasa elo moko esalama ezate. Même na diaspora bazo futa mbongo. Tout à l'heure na ojo so anande ko nga mobali libosa mo na nga mwasi. Na swali na ye aya benga mama combattant savanga bisi na likamnini parmi 4 millions. Yo zuite ozomona Pierrot Louara te okende kotika. O eza makama lukutanga bido ki stadi yo sala anoka politique balabala. Le ka côté. Na pesi bobai na nga bosola na ye. Na na tina sola na bataboyete. Na boya kinanga. Donc oui, parce que ngana ba roto yo kana asuste. Baza bandeko nanga mibali, ba frère nanga mo. So na tangi ba kombo a msipe boye bango parce que ba net odo to kata na téléphone a muto asala kombo makasi na Congo mazara akoma ne sujet belge. Akoma ne sujet belge, bango na basala campagne à Félix na Belgique. Bango wana ba sujet belge ba voter ye, bango ba organiser ka pe soirée na ye ya pokwa ya mukolo vote. Na yoka na bango te pona ba 500 euros ba 400 euros ba pesa bango ya on a ebisi chiffre ya munene bimi kuna bozana Pierrot Louara na Belgique ba 4 millions kende ko zwango peut-être ko za chance na yo à vie ozomona donc ngai na kona koloba na mukuse modèle Félix azoke na biso bande on a soto landika bo kolala kolamuka calendrier zo tourner bo mona ki ba kolandanga na nzela likambu ya changement constitution ba tiaki bazongisa ki na placard. Tant que bakola nang ezaki na nzela lelo ekwei lobe ekwei boyoka ki yango ezaki susute na ba banderole na limité balongolaki awa nanga tie moi pose amuke boyoki ba biloko abuzo ba musu bandi ko matanzete alors nga pona nga solution za moko soto landi biso na biso peuple to ko keloko moko te nanga yaka
nanga yakaba oh baza ko hésiter dans que solution ezali le moindre mal c'est nanga bino mo mona du jour au jour ba pesa bino ba makambo ezo permettre bino bo comprendre que avec Félix on va pas s'en sortir. Avec Félix on va pas s'en sortir. Encore une fois de plus oh azaki non a doute na côté ya nanga yango Félix ezo pesa bino opportunité boye ba ko sala ba choix na bino. Parce que nanga katango kaka tele marakaka ba projet Félix ne se quoi na mai ba colonel zaki na nzela dossier ya constitution ezonga ki na placard là na moni même na kacha ba forum ba bandi ko zongela biso ke bazolinga sko susu ba tombola ngo lisusu ndenge ba nomination oyo etelemi ebimi ndenge maman na biso baki tout à l'heure awa na live hotel okoya ke nomination monsieur ezalaka nango te ke ba préparer à l'avance bon mona ka comme maman ebimi na journal ndenge oyo ebimi so ba chaki yango à l'avance bolinga bo ba doloba mingi elinga mse décourager bango alors yango na ba elibino obo soki ka nanga ako continuer ka koza na tranquillité lobi kuna boko comme pas partir à mercredi prochain awa wem sur la kolo beza musika ba elibino susu ke oui ba changer constitution bon supporter ngo donc makabezo kene mabe ba di lo ba dinda ngona te yo na chilo na seo yo na chilo na se dernièrement to koya yana tingando azoibisa baleine azo sika baleine na mai ozoyoka ba mbale ba vanda na mai vanda souhaiter biso ta fête te longwa donc ngai loko na lobi boy position na ngai yango na ngai Eliane Nanga la rwandaise bande ko na ngai tozaka na problème na ba peuple rwandais te tozaka na problème na gouvernement ya Kagame alors bolanda ngai compter na kimela kuna tokeye pa ya nanga to soutenir nanga to tia poids botala kaka mutu ya mutu moko zo coûter 4 millions et outi na poche Félix to mbongo ya mboka maye bimaka te courant ezali te mais bazozwa 4 millions batia on a mutu ya donc l'homme le plus cher du monde c'est Pierrot Louara mais ça c'est la folie. Ça c'est la folie. Ça côté ya nanga bacheli na mutu na ye mais basa na kati ya Congo bon Félix azaka mwasi akoko tazamba take luka nanga ye moko bon mo teke osaka na biso alors le roi to mal kasipete bo encourager nanga aya na sepela mo ndamba vidéo bana na babetaki na stade wana ke nanga yaka na yo soki ba moni que pourcentage ezo continuer comme mata côté nanga boko mona makambo eko changer ngana suki nanga ah bokitsa mbinonga na okende oui ma chérie merci moi 3 minutes noble boni 19 nanu zela nanu papa moke papa 19 azo apio hein à moins qu'à pesa bokitsa mbinonga yi oza panel mususu oza liboso oza panel mususu oza liboso te oza deuxième panel so ko yi nasa mwata moko s'il te plaît aujourd'hui le quoi tu as moi moi si journée na yo ya we te na nasa mwata moko tani le mosala Quand que soit loba loba na nasa mwata moko eza bi pédicage mais tani le mosala biso to yeba ndeko la rai ngam na sika ko na bino kuna Regarde la mission congolaise. Tu sais que ma Pierrot, mon gars 4 minutes, je vais dans comme tout ça ma 18. Te Pierrot Loa nenga zana za diana mwana. Oya ko mega rozo aza mwana mke ya argent. Ah ouais que ce que tu vas pour déjà le déjà. Oza mamayele, a évité que Pierrot Loa aza protéger na loi ya Genève. Azali babenga barona. Merci. Makambo na loba ba ya to na za oyo ba bolo ba tribalisme. Na loba ngo baluba bazana tribalisme ya am. Eza ya makila te, makila ba yugo changer yo, makila ya mutu. Ba esi la raté. Ba ko changer makila mais ba aussi ça. Baluba bazana tribalisme ya am. Boyebi ke am eza na kata nzoto ya mutu te. Cela veut dire que ba changer makila am wana ka mte odige yo. Am wana ka mte ozala na kati na yo na ne banda ko tambwisa yo. Bango bazana ata olobeli bango mamba tribalisme banda lelo soki ti wapi baki parla bango te kota bango te o ezana am na kata am na bango même Jésus Christ ton Zambia kiti lelo atelemeli Félix tellement que tribalisme na bango eza am bakotelemela Nzambe to bakotelemela Jésus même kimbangu ye moko kiti lelo na Congo ke kimbangu yeyo na balumumba wana aboyi Félix
papa bataliba to baluba bakote le mela kimbangu po bazana tribalisme ya âme nga nazoka mawa soki nazoka moto oyo yoza moto aba Congo okumisi Félix ote aza mwana mboka te bakumisaka ye te bango nde bakoma kochange ekolo bango tondolwangana bakoma kochange ekolo bakomi komatana bapanele omona bakoma okosa mbala mo so omoni ka moto amati na panele akoma oloba o naza mongala naza mokongo sadi luba ye wana ye kochange bashefu bazalaki na baport wana babengana bango moko bazwazwa baposte wana moto aba Kongo nini ya kotelema lelo afongola mbanga na ye na moluba bozali loko te deva bango so tokie na Katanga kutu bakoki koloba mais niveau batieli bango arsenal ya basoda na kati ya mboka wana Katanga nde bakomisango lokola Kabinda oyo eza na Angola donc basoda bakomoleka population ebele na niveau ya Katanga wana okende bwe soda ozonga bwe soda na soda po abike peuple katange yene moto akoki kotelema par rapport ya bapeuple mosusu yango basali bango bongo bato ya bandundu bino kutu botika na bino po bino kutu boza bamama na bavangeaso Félix akosala bato ya bandundu akoteli bino bamobondo wana ozomona ke bandundu eza na nsima ya Kinshasa me bazogorge bato koleka kutu na este kutu bazobeta banzete me oyo ya bandundu bazokata kingo nzoto kuna emoto kuna na kati ya bandundu ka eza na nsima ya Kinshasa ti lelo makambo tooloba ezosalama na kati ya bandundu moto ya bandundu bino kutu bato ya bandundu kutu bovana bino problème nanga eza ya to soutenir nanga eloko oyo naza koloba zela s'il te plaît eloko oyo naza koloba yango ozomona diabolisation ya Félix oyo aza kodiabolize peuple congolais concernant barwandais po ayebi ke à part Kabila clan na ye na barwandais oyo bakoki koévacue ye na niveau national azomona te do azoka biso solo azomona kutu te biloko azosala oyo ya banomination oyo eza kutu eloko te azomona bino kutu te de toza kutu te papa toza te mpo akoya kosala plus ke oyo azosala oyo lelo oyo sikoyo yango azosala ke azobangisa biso barwandais mpo ayebi sel solution na biso tokozwangoka na nzela ya bato wana kuna oyo bango bayebi ye bien mpe bango bataliba babangaka bato wana yango ozomake badiabolisation na ye yaka ke bakwande bazoboma bino bakwande sikoyo awa na plateau de bateke awa bazogorge bakongolais na nsima kaka ya Kinshasa awa me yo gouvernement central oza wana ti lelo makambo ebanda kala me ti lelo ekontinua kaka ozo comprendre azobangisa bino bakwande te non pour le moment faut comprendre que moluba na rwandais oyo aza le plus danger pour le moment pour la nation congolaise eza moluba bosala erreur wana te bozwa baluba lokola bandeko na bino soki bokosala erreur wana bandeko na ngai koniata oyo balobaki tokoniata bino lokola bakayasa bozwa yango lokola ka lisano eza biréalité vrai mpe kotikala vrai ntango bozolala pongi baobangisa bino barwandais oyo te barwandais baboma biso me bino baluba bozalabidangeke biso ngavomi naza na rwandais lelo oyo eloko sosoli vonaza na rwandais merci kanga micro allô papa toza na foni te papa mais papa omatika siko merci kanga micro pardon merci papa na biso eza parlement TikTok bapekisaka motu te donc bapropos azoloba ezoengage kaka ye moko soki boluka bokebeta ye bino baluba boke kobeta ye kuna donc awa topekisaka motu aloba te mais kofinga nde te maman Leguitour anani oui papa Chris 19 nde fois loba oui maman le guide merci beaucoup pour la parole on appelle si bonne fête de la femme na bino nyonso maman Bouani maman le guide maman Kibuse bino nyonso quoi bana membre to mesana kaka bonga ikasi Chris na bino bonheur faut que ça soit Congo ngai oyo noble olobi yabite so bato bomi oka soni nini pour ngeti ngande na koma boye ngai ndeti mama ili alobi na koma na Chris nanga chou M23 moi c'est porté na nanga pour solution et koyaka pona padaye mutu so fois na libre
noble lobi bien awa osala bafasite bwake non bakase te anome baluba kozala kuweba muluba eza peshe te anome babane baluba so moni moto anome mwana na ye oyo mwasi wana mwana likango na ye anome ye ça veut dire kamoni keno ye moko aza suna confiance te gouvernement nini omoni batieli bato ba 5 millions ba 4 millions bakelukisa baindividu moko boye ke tandis ke 4 millions 5 millions wana mpe bakotiela mpe prime na bafaradese wana bakelibere bamboka oyo bakangi engelakisa keno nayebi te bato bosupporte tata oyo nayebi te petre eza koluka te me nayebi te so bozoresone ya ndenge nini baloba na bino na monoko nini parce que bino bomoni yango aboye mama atangi liste awa tokoki ata mutu moko te oyo keno moswahili moko te mutu moko te mpona katoki kaka moluba mais ça veut dire que non papa wana aza na tribalisme ya makasi ntina mwana epiniere na ye ceke le baloba na bino ozomona mabe bomata na pane bao non nga na supporte rebeli te na supporte félicité moto aniakaka mokili azalaka te mpo nzambe na bino akria mwasi na mobali moto ya mili azalaka te po le choix est clair mpo bino tomoyeba bino obi osupporte félicité là omona biso batandanga tozi pouvoir voilà boye te pesa position soki tokokufa elongo na bokufa kaka bamartir te tomona bajean d'arc bakufa te bomi bombama kaka bomosala ete hypocrisie boma tolingi yango te pesa position na yo pour le moment tona deux leaders toza na félix na nanga bandeti fali na fere so oza okumisaka fali okumisaka nanga so okumisaka fere okumisaka félix papa frère aza nanga frère aza félix te le choix est clair. Ce qui est makambo na ba Gaulois na ba warrior c'est que nanga za fali papa yozo sakana succès fali OK on peut ça en faire ni comme ni yango le choix est clair maman les guides le choix est clair maman na tiki to le on et voilà boutique na makambo ba fali na ba faire parce que écoute biso hein maman bonjour ndeko nanga toloba te bonjour bon bandeko nyonso na panel bonjour oh papa Gafa eza ngai mama nanga okomisi na konti oyo Gafa kombo nanga eza okito voilà Gafa wana ezaka makambo ba TikTok na compte mususu maman le guide honorable Lucien Zongi nga na kitaki pona ye na kitia mbomatisa ye nanu je vais monter après je l'ai vu entrer zongi salisia là nous zongi salisia est-ce pour mata na souci comme zonga oya ko expliquer peuple maman c'est quoi comme le bibi na liste était amaza souci asa na souci te il faut mata il faut que peuple congolais que attitude ya Félix César Madé pour bino bozalaka tant il faut condamner l'attitude de Félix vous n'avez plus rien à dire au premier je garde le silence qui va parler à ta place faut mata pas du tout tolérant Percy je suis très dur allez-y papa Gafa allez-y merci maman nangai bon na ebité ba acto ba pozo ezaka étonné bino ndeni ye moko Chilombo alekana télévision pas Christian Lusakweno abi asa lobana bandeko na ye ke ba profiter na position azali na ngo lero donc ba sala partage ya mbongo ya Congo te donc ce cas a procédé na nomination ya batunaye pour s'étonner te asa lobango déjà na télévision mais nalingana loba na nomination ya Christiana ce qui na poste ya par 5 secrétaire particulier na ye bon c'est pas un problème parce que donc confondre était par 5 na secrétaire exécutif ou bien directeur de cabinet donc ce gars est par 5 na ye mutu na ye ata mwana na ye c'est pas un problème bato basi pour moniter parce que no atie par 5 wana eza na circuit fermé ninga nommé par 5 eza secrétaire exécutif était eza directeur de cabinet mais Chilombo vraiment ce qui liste au botangi wana eza vrai non c'est regrettable bon ngai eloko na kolo bana ko inviter bato to banda ko crier na tribalisme été mais par contre tous à animer l'esprit à rancune omoni bato ya mobutu l'air bakimana bamboka ba poto ba résistant bazala nanti kabila pe l'air aye ko sala ko nommer Chilombo po bato na ye pe batikala na mboka bango ba ye poto ti
soki bato ya Kabila bakimaka o régime renversé de bakima baputu mais lelo oyo ata na bagarde du nord moto akutani ya bolibanga pa donc c'est comme ça neto bando régler compte na bango parce qu'il faut qu'il y ait une redistribution équitable ya ba richesse na mboka wana donc ya zozwaka batu na ye bon moi je suis pas animé d'un esprit ya tribalisme parce que moi-même je suis kassaïen mais papa Gafa, c'est Félix qui est animé de tribalisme. Moi j'ai regardé la liste et même maman le guide parle des kassaïens, c'est pas des kassaïens majoritairement, c'est des louba. On va pas être hypocrite. Hein? Tous à l'esprit à rancune. Parce que le tribalisme déjà à ça devant les Nations Unies qui est non parce que ça appartenir à la même tribu kenga. Donc il y a comme à la base il y a clivage social dans boka na biso. Donc ce qui to ça la redondance c'est ka tribu to yebi déjà il y a mutaza à l'origine papa Gafa tozoloba awa te ke kasai tozoloba baluba di papa Gafa totangi ba kasai te tolobi nde baluba. Oh papa, tout le vérité a les parlements. Yo zo tchala la bakasa, yo totangi ote, yo za mutete la totangi ote. Totangi ote, totangi basukute, tozo bande baluba. Banome baluba. Yo mo se victimiser, yo za na yo, oza kasaya, yo za muluba te. Ozo kote la bango. Baba ndeko na biso te, baba ndeko na biso te. Pona nga baba ndeko na biso te na comportement wana. Mais wawa neza clique famille ya Tshisekedi. Famille ya Tshisekedi. Oyebi bon, na ebite o la papa Gafa, tozolobe la famille Tshisekedi awa. Tozolobe la ba kasayente ba luba ya famille Tshisekedi. Groupe wana mafia wana de tozolobe. C'est moi yango te. Il faut toyeba kosala. Yo la kaka bo mangene ba kasayente. Bo mangene biso tangi ba kasayente tozotanga ne ba luba o ba nommer. Mais maman le guide, banela sur l'histoire. Zela. Ogozwa. Maman le guide, ozala libandela. Tozotanga lista. Ils sont, voilà, on a Michel Moulumba. Qui déjà ça sert à rien pour répéter. C'est la Tiamoté Manapi. Papa Gafa, c'est là. On y va. Michel Moulumba. Bon, il y a Antoine Gonda qui n'est pas. Moulumba. Non, Antoine est du Bas-Congo. Bas-Congo, Antoine Gonda. On a Louis Segon Karawa, lui qui est gouverneur, qui est nommé vice-gouverneur. On a Moulumba Chitoko Martin, Kandan Tumba Jean-Marie, David Moukeba Kalengai, Peter Kasongo Batouzi. Je pense que c'est Koki Boyoma. Lucas Sololonga David Charlie, Niembwe Mufungai André, Vénère Mbouyi, Chilumba Wakabe Théodore, Pai Mate Ntoma, Muntambin Sunka Joël. On a Dieudonné Tchakambila Chibouyi pour les 145 territoires. On a Isabelle Kibassa, on a Jacques Tshisekedi, on a Eric Niendou, on a Farah Mwamba qui remplace la dame là, qui remplace Tina Salama. C'est la fille de François Mwamba. Voilà, qui remplace Tina Salama. Donc voilà. C'est ça la situation. Après, on a les Nicole Boacha, on a les autres Dirkaba qui sont restés, qui ont été reconduits. Et puis on a la dame, la petite, la parsec du président de la République, Madame Christiana Tshisekedi. Voilà. Mais bon, tu n'as pas vu la Wagner. Si. 2 minutes, c'est quoi? Papa Gafa 2 minutes à l'eau. Papa Gafa Loba Siko. Ah, bon, merci Nabino na kutanga lisusu liste wana. Mais ngai to se focaliser na makambo ba liste wana te pour aussi to comprendre déjà Chilombo aza tribaliste ya kubotama. Tina Manzaka aza tribaliste. Donc Antoine Gonda Magharibi yaza aza Mulubate, aza Mkongo.
Azaki, ancien ministre des Affaires étrangères, na compte à MNC. Le lobito s'est focalisé, Papa Gafa, jusqu'aux s'est focalisé pour nous comprendre. Papa Gafa, aux autres, ils sont en confusion. Hein? Oh, tous là vraiment. Kana, toyebi chilombo, Aza tribal. Mais Papa Gafa, on a moni au besoin du poste au Tchano Gabatiki. Au Tchano Gabatiki. Mais vous avez un esprit à rancune, peuple, ils ont se sentir délaissés. Répartition de richesse, au Yomrozo Lobela, ah ouais, ils ont ça les matés. Na révolution, révolte. Parce que rancune, c'est un sentiment intérieur. L'air est explosé, et même ils sont en révolte. Ok. Chuté, kasi Papa Gafa, vous avez clarté, et comment mon papa Kinkela? Vous avez clarté. Bon, maman, merci beaucoup. Na Olanda bino, nazaka kana Olanda bino, mais naza clair. Parce que toyebi ke Chilombo aza grand globaliste. Il y a des fractures dans la société congolaise na biso lelo. C'est Chilombo qui à l'origine. Ce monsieur doit dégager le sommet de l'État. Attends, ça lit décrispation politique à Zosalawana. Et le côté, a commis un état de faiblesse, mon ya kusakanate. Oui, ce qui est à la Kianomaki, qui va m'empêcher, moi, les garants de la nation, ce qui a mis ça à Moukébaï, et l'ingénieur l'impact. Mais les lots a commis vraiment face au mur. Il y a comme Bimisabatu. Donc, ils ont impact mon présenté. Moutouana, il faut tout ça l'effort, tout l'ongwa, alongwa. Merci, maman Nangaï. Nazaka Kanazo Landabino. Ok. Merci, maman Légué. Oui, papa. On vient encore 2 minutes. Ouais. Oui, papa. Merci. Comme ça, maman. Merci beaucoup. En tout cas, Nalandi Ndeko Gafa, que j'aime bien aussi. Mais malheureusement, situation actuelle en Bokanabiso, ils ont démontré que le gouvernant baza incapable de résoudre les situations sécuritaires en Bokanabiso et dans le politique actuel. Donc, sur l'andi liste moi j'ai vu ça hier, yo tangi peut-être au cité presque dans le 10 ou 15e. Mais baza plus de 25 nominations il y a même tribu ou Nalanda dans le lobby. Alors le problème c'est quoi? Papa Gafa Nalanda lobby papa toloba te. Excusez-moi, aza koloba te ba même tribu. Il faut qu'on le cite. Papa. Non, oui, je comprends. Alors, d'habitude déjà, ils ont optique nangati ya ko prôner certains mots à l'est. Oui, à l'est. Merci. Alors, le problème c'est quoi? Le contexte où il y a situation Bokanabiso. Lorsque le pays est en état de le président Outobima Kalamingite a lobby bien, a une intention, parce qu'à Bengi Avocat, mais a démontré intention, il y a créer gouvernement, il y a union nationale. Alors, comment Moutou a une intention de créer gouvernement union nationale pour nous redonner la paix, la tranquillité, la République démocratique du Congo, mais là, encore c'est la même personne où a prôné une nomination tribale. Comment est-ce que Batmoussous ou Yazo s'attendre que Baya ko rejoindre le gouvernement union nationale va adhérer facilement? Lorsque Yomoko Pessi bango image tout autour na eu la présidence parce que lelo na mboka mutumota obo yango ke ba décision nyoso présidence waka la plupart si 90% et utaka na ba conseiller na. Alors par quel mécanisme ba conseiller wana oyo nommé ba kozana capacité à contrer ba idée ya ba homme politique mususu oyo kolinga o intégré na gouvernement union nationale. C'est par là que nous devons réfléchir. Et nous sommes basés encore sur moi, papa n'a pas fait moi, c'est normal à renommer, les gens ont promis. Mais c'est ça aussi un problème sérieux. Dans le contexte actuel, nomination, il faut aller par méritocratie pour la solution de résoudre le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, à son âge, dans la biographie, niveau d'études, capacité de résoudre le problème au tout près du président de la République. Est-ce que tu es bien? N'est-ce pas ce conflit d'intérêts parce que la relation entre père et fils est qu'on a primé tout le temps? Est-ce que tu auras la capacité de gueuler moi na moindre faux pas un maître devant la justice parce que dans le moment où il est commis du Kambou, moins de faux pas, na montant soit la responsabilité à l'État, il faut l'attaquer à la justice.
Est-ce que Félix Tshisekedi sera capable, na moins derrière ya mwana wana na bureau na ye, oyo ko mettre ngana yo congolais en cause, na ba décision, na façon na ko administrer tout pour Félix, est-ce qu'il sera capable de condamner cette fille? Il y a qu'on mener devant la justice. C'est ça que nous ne comprenons pas. Tout ce qu'on agit par émotion, tout ce qu'on normalise, c'est la danger pour l'avenir à Congo. Parce que gouverner, c'est prévoir. Bah, gouverner pour la lobby. Même une nomination à Tijuana, ce n'est pas pour aujourd'hui. Nomination, voyez un peu le caractère de nomination, et zali pour la lobby. Alors, lobby, est-ce que c'est pour l'intérêt des Congolais ou bien pour l'intérêt de Félix Tshisekedi? Toujours l'ingato et plutôt bien nanga to dit que nanga zona banguna to bien très bien. Mutumo tazana posa mona rebelle au sommet de l'État parce que lobby et ko porte encore la rébellion. Oui. Toza d'accord, toza dispersé par émotion ba kanda gouvernement ya gouvernance. Mais solution ni ni gouvernement zo luka ezwa pour na ko tranquilliser, pour na ko luka solution na Congo makila ba congolais tangate. Il y a zo fait qu'alimenter encore. Alors alimenter, alors raison pour laquelle bande rebelle ba commis pour Nanga et les autres sont pour Kabila, les autres sont pour Célia. À cause de qui? C'est Félix Tshisekedi qui nous divise. Alors, comment Moutouana n'a pas nomination à s'attendre que les Congolais s'adhérer derrière eux? Non, tous allons toujours diviser. Parce qu'à ce qu'on prônait l'unité, à ce qu'on prônait la bonne gouvernance, n'a pas ordonnance. Voilà un peu ce que je voulais rajouter. Merci. Merci beaucoup, Papa. Noble Zonga, aux autres live na pause, au Koko Isabiso. On peut tapoter, s'il vous plaît, tapoter, s'il vous plaît. Parce qu'on risque de tomber là. Maman Elie. La live n'a pas hésité. Si. Non. Vous ne voyez pas qu'il Noble, t'es en pause. T'es en pause, papa. Zonga, vérifie un peu. Mais Zonga, on a un pause, yo pe Noble Zarabo, on a eu boire kabatinyo sur la série. Tout le monde a un pause, mozobo ya pekaka. Et tant qu'on regarde le local est mataka yo pe ale owa ki biso nyo surtout libanda. Papa, ozana pause, non, les onga to kokwea. Oh. Azongité, biso tozo mona été. Maman Elise Malouba, on peut tapoter s'il vous plaît. Donc bête film de le week-end hein. Maman Eli, oui ma chérie, nazawa na nazolo bana na kalate awa ya bwa kabiso surtout nga bwa kabiso awa bwa. Azongi mais ni panel panel les lois nobles aux infos. Tapotant si vous. Yo ba rebela bon même la sous ni nyasika le motika. Ya la bibo za maele bo exiger ba on va boire ba cha pour auto changer classe politique parce que ba on depuis plus de 30 ans ba ko quitter. Là tout la vidéo avait ngani mon ancien aloba ki neni depuis indépendance to koki attaque aux armées à la moindre escarmouche bo toke benga force extérieure. C'est que bah tout bon ça politique ba coopérant bocha maele bo ça soit débat émotion té moke ke mabe ba fanatique botika makelele ala parce que ba juger bino pas bala la bino tout la bino bo sala ki ni na période la guerre bo da serré noble nga chité na pour battre la tension ba débat la taliban on ko soutenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Makosa, merci. Yo ka ngalo ba pe na mboga msuba prezo wa sala ndeni bazo bala la bango tout batini ba na école minene de façon à ce que va créer les gens chez biso nous ça les ateliers yango de lango mabiso. Bonne journée la bino. Merci beaucoup. Parole Bosomi. Bon non za faut moi moulai trotter. Ouais, Nathalie Sigé na yo qui va ndeko mingi ba lobi ka tout ça. Donc Sigé na biso a de photo ezaka illustration mais pas ça du nombre moi na oyo. Ouais. Moi la petite na biso moi na biso mukia zaka na Siana. Hein, to zaki na Bruxelles. Alors, na liste ba nommé basali nomination na bureau soki na présidence baluba na baluba non na 9%. Na comprendre mon frère. Chentu. Nazara kiti. Mais ba tumususa bazoko galérer bazwa kaka ne fisque visibilité bazoko galérer. Diko ngai. Mais tala ndenge bazo nommer. Une question. Pourquoi ba bimisa quand on a joué? Parce que sur moi il va se gêner. Parce que bango tout au bazar na ba poste na Congo, ceux qui na ba cabinet na bango, ils ont fait pareil. Toi la chance t'es noble. Même na ba garde du corps na bango, même na ba policier ba tika na ndako. Ezaka ba ta o ya bekolo na bango. Si on a pesi au liste on va nommer lobby. Il y aura ba combo parce que ba zolo ba keto tika. Tanga ba combo, tanga ndeko zanango. Nicole Tumba. Muluba Chibuyi Chakambila. Muluba
Martin Mulumba. Muluba. Jean-Marie Tumba. Muluba. Peter Kassongo. Muluba. David Boukeba. Muluba. André Moussoungaï. Muluba. Wagner Mbouyi. Muluba. Théodore Chilumba Kabeya. Muluba. Je suis ici dans mon abisso Oyo, Christian Tshisekedi. Tiko, entre Batou va nommer. Nabiso doit dénoncer. Banane Baba Tribal. Entre Batou va saluer la nomination Oyo. Nabiso va trouver ce qu'on dénoncer. Bande qu'on a biso va Taliban. Banane Baza va Tribal. Banane Bobenga, Botika tribalisme comme dans moi va commencer. Tant que vous osez qu'on sert la domination, est-ce que vous avez réfléchi que Mboka Félix toujours kende wapi bato nyonso botie ba kombo awa so bozu bango par kombo so bozu na kombo te dans une église mboka munene roi Congo comment beaucoup dirigeants na ba tendance à boy bozo me mabiso wapi parce que toujours kende boye donc basangi bis nazo ba commencer. OK Nicole Tumba Muluba Dieudonné Chibouyi Chakambila Muluba Martin Mulumba Muluba Jean-Marie Tumba Muluba Peter Kassongo Muluba David Mukeba Muluba André Moussoungaï Muluba Wagner Mbouyi Muluba Théodore Chilumba Kabeya Muluba Osulisi na Christiana Tshisekedi Muluba Levi Kasai boye na ona oya toloba te si vous êtes tout bino mbongo bozo yiba o bozo sala biloro oyo ezo bima na ba province nini au moins tant pas na bino ma 1%. So bato baza la province so bazo mona baza concerné baza se retrouver te baloba te donc bino boza la katikati voilà frontière monté na ata pays moko bozo gaspiller ba mbongo ezo kota ba côté mususu mais boni bato baloba te bozo mema Congo wapi. La question nous tourne moi bozo mais ma Congo ou puis ça écoute tozo ça l'effort collectif partout bon les autres bimano bozo gaspiller on va dire oui mais bon moi la province oh oui non gaspiller et puis bon gaspiller on a Congo te bon gaspiller on Liban na Congo bato tout botie na liste au tabaroyi baba ya mais bon na sous Liban na Congo ba que non peut-être sous na mboka na bango te tozo kende wapi bandeko. Et après, je vais vous dire que vous avez bino une nomination, vous avez temps, vous avez tapé, vous continuez la machine, vous avez tout publié. Donc vous étiez conscient que vous savez que les gens allaient réagir. Il faut réagir. Si tu réagis, tu es comme le roi de Saïd Soum. C'est toi qui as ta Bible. Si tu as l'obité, et ça, tu as dit que bino bosala. Si tu as sali on a tangi comment Lubani te mena tangi ka kombo ya bato. Bino mo classer bato wana baza wapi parce que surtout le bino ba tribu na bino bo lo ba ke ou bo lo bibo mais ngana ka ba kombo bino mo répondre que ce sont bata tribu boy. Mais quand même niveau est commun na tous oya to komisa mo kasai. Bino bozo sala eza normal. Et ça, c'est normal, pour ça, acte normal, bah, mon tribalisme était. Ce que tu as dénoncé, bisous de tribaux. Bah, tribaliste, bino bossa la mabe, bozo dénigrer l'école moko boy. Mais non, mais l'école on est déjà tout mal. Bah, tu as ma cause compétent. Mais il faut tenir compte. Papa Bonsomi, s'il vous plaît, au Bossani, pardon, Nazo Songayo, Michel Mulumba, Mulumba Chitoko Martin. Kanda Tumba Jean-Pierre, David Mukeba Kalengai. Oui, Peter Kassongo Batoussi. Ok, pardon. Niembo Moussoungaï André. Donc, ça commence à fatiguer. Tolobi tellement Moulouba. Exprès. Oui. Moulouba. Muntabi, je ne sais pas ce qui est Niwana. Dieu donné Chakambila Chibouyi. Moulouba. Jacques Tshisekedi. Moulouba. C'était juste compléter la liste. Hein? Ok, merci maman. Donc, si Bazo Sala Yango Bazali, Baza conscient. Bayebeke, Noble Azali, Bayebeke. Nekongo Bazali, ils vont en parler.
Donc, le quoi, c'est là que vous avez le bas, vous avez passé un niveau matin pour défendre. Vous avez une nomination, pourquoi vous allez vous faire ne venez pas réagir dans le panel. La faute n'est pas noble, la faute est à Binon Kuna Bozu Oya, vos commissions Kassai. Bobo Zeng Kassai, ils sont situés côté M. Zana Kinte. Toujours Kinde Wapi. Après, Bobo c'est une réconciliation. Parce que, na Biron na Binon Nyonso, Binon Moussa la pareil. Ce qui n'est pas Mbosso, au coup t'as famille, Mbosso la Mbosso. Ce qui n'est pas caméra, au coup t'as mis dans la Nevan, il y a caméra, tout, pareil. Sinon, le cas ça, on peut la cachette au lieu batté. Donc, ils le romoro, photo télé mais la bateau au tina souka. Vous voyez, on sait ce chantage qui tribalisme. Ah non. Sur les actes mosso, dans une liste, il y a bateau à nommer, trouver dans soupa noble. Bateau va ça dans le bureau, oh boyebi, boye na yango, connotation va comment on va dénoncer yango. Caméra est pareil. Les pays nous appartiennent tous. Ils ont appartenu à un groupe à Batoumo où était pour tout à l'heure, au salaire, 4 millions, pour le comme tu as payé au loi. Pour le comme tu as payé au loi, il faut 4 millions. C'est quoi ça, ma prochaine année? Scandale, il est trop. Dans mon tuyau en boca, to lembi. Donc, et coquille, au salaire, ma gamde, bata solo, basa. Le quoi, vous avez un serveur au salaire. Nous te crois caméra, au bimi en boca, batazo koufa, au bimi na Israël, awa, na yeba qui n'a Israël. Terre bénie, sur terre promise, il y a passé ma condoléance dans la famille éprouvée au bazar na Est. Mais tout ne ça été comme terre promise à Congo. Terre promise à Israël. Donc ce bateau va mis tout est au sommet de l'État. Il y a un Congo donc nous allons compter sur le route dans bateau. Merci noble. Maman le guide ya live. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je crois qu'on va donner la parole à Papa Toloba ou bien Lucien. Qui était avant Papa Toloba ou bien Lucien? Lucien, Toloba Loba déjà. Lucien après les autres. Voilà. Papa Lucien, Zoa Maloba. Zoa Maloba, papa. Bon, bonjour à tous. Bonjour. Au vu, il y a sujet où vraiment Nazang Maloba, parce que Nazang a liste, on a été, bon, on a mon liste, donc voilà. J'ai plus de commentaires à faire, donc je me retire pour l'instant. Merci. Oh, papa, ça la commentaire, t'es papa Lucien. Bonjour, Bundela Mboga. Maman Tika, c'est ça le patriotisme. C'est ça le patriotisme, j'ai aimé. Permettez-moi de nous en Maloba. Moluba série à Moïna à Kitina. À Kitina. À commentaire, il faut faire ce c'est pas là. Oui, il faut expliquer peuple pour la nini basali chouana. So comme Monique eza mabe aya ko ibisa peuple keza mabe akoki mabweta. Yo ko zonga wawe ko expliquer peuple congolais ozokende wapi? Zonga wa. Soyez pitié, pitié. Pitié mon côté papa ezawa, pitié té parce que quand on leur dit makambo papa ya salaka ba on ba poussaka ba encourageaka. Parce que comme makambo ko loba vérité akimi, okimi nante, yo il faut zonga ko kai tozo matise yo place o etikali ya yo Lucien. Oh, maman la maman ngai. Anyoko na biso na critique. Ba diriger na Kanya. Na Kanda pesa. Papa Albert et puis maman Eli Maloba. En fait, bozo mona que to comme na stade Félix s'en fout du peuple. Voilà. Oh ils en co. Ce qu'il vient de faire, ils en co. Bozo mona Magos a dit quoi? À Corée il y a des ordonnances qui passent en secret, vous savez. On nomme, on ne publie pas, ça sort juste dans la journal officiel. Voilà, c'est ça le problème. Mais Félix a comme un niveau moro à Moni, c'est-à-dire que je m'en fous, je fais ce que je veux, je mets qui je veux, Bossala Obomoni. Vous voyez? C'est ça, c'est ce que Félix vient de faire. C'est-à-dire que il a nommé à 90% tous les loubas, j'aime pas dire le louba, les Kassaïens. À 90% les Kassaïens, tranquilles. Et puis, par-dessus tout, cerise sur le gâteau, il met sa fille. Bon, peut-être que c'est pour sa sécurité qu'il veut mettre sa fille. Peut-être que les dossiers, comme maman avait dit que les dossiers fuitaient.
Comme maman avait dit que les réunions fuitaient, maman lobaki que Makambuso que Salemi et Bimi, peut-être que la fille est là pour sécuriser le père. Qu'est-ce qu'on va dire? Peut-être que c'est ça. Mais, monsieur Félix, comment tu fais? Comment tu fais pour narguer tout un peuple comme ça? Bon, sa belle-fille, c'est sa fille, elle porte le nom de Tshisekedi. Sinon, elle porterait le nom de son père. Elle resterait la fille de son père. Elle est déjà adoptée par Tshisekedi, Papa Langa. Mais pourquoi vous vous plaignez? Vous êtes fait pour l'armée. Il faut être patriote. Oui. Patriote. C'est là où j'allais en venir, maman. J'allais dire, écoutez, réunissons-nous, allons porter les Sokodo, prenons les trucs, allons nous battre contre Nanga. Tout simplement. Donc, c'est terrible. Hein? Contre Nanga ou pour Nanga? Là, je n'ai pas suivi. Maman, non, maman, Olobi, allons nous battre contre Nanga ou à côté du Nanga? Vous connaissez les figures de style? Maman, le guide, excusez. Bisobana na bisoba kenende armée. Bango. Baza na administration basoma bandaku soki touti kobundisa nanga tosilisi toyesu kokengela bango na bandaku na bango na bakare minier na bango. Non, ça passe pas. Nakangi nanga miku. Ça passe pas jamais. Là, c'est ça. Donc maintenant, on doit se sensibiliser puisque on va se nommer. Nous, il faut se sensibiliser. Tous un bon maman soumis à récolter. Tous un bon constant mutamba à récolter qui. Tous un autre on a armé na biso tous formé pour tout que kubundisananga. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que en ce moment, en fait, Félix Tshisekedi vient de nous narguer à un point vous n'allez pas imaginer. Mais maman nanga boli misangana. Na moyena zelana zo malobezate parce qu'ils ont matakaka. Zelana. Ah, ya we nsambe. OK, autant ba figure de style te maman. Tant on a ba toke obundisananga. C'est juste de l'ironie ma chérie, t'en fais pas. T'en fais pas. C'est de l'ironie maman Eli. Et ironie Donc Félix azosa la bisonko, il s'en fout, il nargue la population. Mais biso stomela ma ya régie des autres quand même. Babi ma ya régie des autres mteza na mabe, mteza neutraliser peuple. Biso stomela ma ya régie des autres. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à faire quoi que ce soit? Papa Albert Tokito, Zomaloba papa. Zomaloba, pas yanga bazo botola ernyo soda tikalanda. Merci, c'est Albert Okito, c'est pas Tokito.